Capage TV. Pour nous on a biso Denis Lessi na yebisaka yo na kotaka retraite na mangengenge na solola kana nzambe nzamba mekaka kotelisa nga état d'âme ya ba pasteur mais bango tout OK na yebisaka yo na kotaka na 2002 ça fait 19 ans nzamba yebisaka nga bia benga Denis Lessi a mosali na ye abenga ye yalo Moïse nzamba benga ki n'est-ce pas apesi mission mais désobéissance nzamba benanga jalo na bengi Denis Lessi na prophétie ne pendeza ko bota manzama pesa kai eza te bongo ngana ko yana plateau na bandoko kosela mutu ato moni mutu afingi mutu a démonter a diablete ana masekete abungi nzela okobonde poko te papa zonga na nzela zonga nzambe tika vie oyo oso sana parce que tu as la chose de Dieu. Oui, mais c'était ça. Eza penenga mo pena kota ka retraite pona ndeko akufa kala ya mwasi. Marie me sommes dans malobaka na ngana 2007. Ah oui, na kota ka retraite wana na papa ya mwana na. OK. Nzamba lobaka na nga, maka nzamba lobaka na nga na 2007 na ko mona salami na ba 2015 16 tiaki. Na yoki prophétie batu bakokufa, maka bosala bo na poto. Et ana ba prophétie c'est l'apocalypse ezali. Mais profession na zoyoka que batu bakosala boy, ndeko wana évangéliste apesa ki prophétie, na ngina yebisa bino boy. Bola na ngana pesa bino réponse. Na zoba na kosakola na lobi année oza année ya joie. Pe année ya paix, pe année ya bénédiction. Mutako kima mbango uta pota zonga boy loba yo moko lingi mais malade ko kimisa ote et loko moko mabiko kimisa ote prophète Jana Zolo bana ne méprisez pas, examinez toutes choses balobi bobo ya bisakolité mosana nzai moka sakola pona monde pona makambo koleka na poto koboya te sala nini yoka mais examinez pona yo profession wana soko mona kyongo za mabe boya yango soki balobi bako tubo tonga okozonga Afrique okokufa boya yango kimaka pesa prophétie oyo komema Congo na esengo bino aba professeur malheur de trop. OK, ya ko bangisa non, soko bangisi biso pesa biso penzela ko bima poto sepelate. C'est ça la vraie prophétie. La prophétie ne vient que pour édifier et orienter. Prophétie ya ko orienter et puis ko kebisa mutu. OK. Prophétie kebisa ka penza. Na na posa ya bato wapi na 2021 azwa décision ya vina ye. Et loko yo ko kakate zwa nini décision. Yo moko makama prière des athées. Ba chope lo boko te mais moko kota na chambre fanda banda ko zwa décision. C'est une arme très efficace que le diable craint. Les musiciens chrétiens, la plupart, et ça, la plupart des musiciens chrétiens d'aujourd'hui, ça a manque d'inspiration. Ça, c'est de un, manque d'inspiration. De deux, et ça, mingi kati na bonzambe, mingi na nzoto. Papa manto bengi biso fani biso alobe loko moko alobe bo. Musique chrétienne, ce que so ko tsango na studio ça là état d'âme pur. Cause un problème na mutu te ko sona te kanda te zoa te zala pur voire même kota retraite yembela nzambe to tout ne papa matu pourquoi alobi bo attitude oyo yo zo sala nango nzembo nzambe na studio nde même attitude do batu pe bako yoka nango nzembo nao to jijaka batu te asa musicien mokili yende démon qui t'a dit démon il y a des paroles aux musiciens mokili abimisaka ba musicien chrétien ba yemba kango te ya solo papa maman lor basa inspiré bango nzama benga bi maman lor yaka keyembelanga a mutu akoza na défaut mais ko la pesa maman keyembelanga ils accusent les démons mais bango moko comportement ba sala makamoko na vie et comparateur ba vie na bango oui ba tumso ba posa ba acte au sala mbali moko mabe obo sala na yo obo sala pe bobala na loba ka répéter akenda mais aujourd'hui les malheurs o ezokuta nango eza mabe o sala ka mobala tala na parcours na yo nani o sala mabe. Capage Télévision, merci à vous et merci en tout cas à tous nos abonnés fidèles et merci à tous les chrétiens, catholiques, protestants, musulmans, partout. Biso tozarana ba religion nyonso et puis to la rabato nyonso maté à tout qui paraté au boyo boyo. Tout ça là en sorte que nzambe azala na mitima na biso et puis nzambe aumela na banda kuna biso en tout cas tous na prophète Jano o azaka vraiment na biso à partager na biso marambo etali biblia sur la mamsusu te sur la mamkaka ya biblia côté page na ye boyebi ki azali na page ba bengi Karios le temps de Dieu Karios voilà j'ai bien prononcé mon corps sur la biso lisusu azamoto na nzambe o na ngara en tout cas ceux qui na débit à moi l'autre les deux
Le 8 les 3, les 4, tu bandis na mois parce que tu as la formule il y a 2021. Tu as rapinga na bandara toujours na Christ. Pour Nzambe ou abateli. Janvier nous sommes surtout que Sili, mettons surtout que Sili. Au Salinini. Au Pessin Nzambe merci. Au Bakisi à Motuya, il y a on a béni Motuya Nzambe to partager les lots. Oh ya Motuya bombeli biso par rapport à la question là. Bonjour et bienvenue pasteur. Bonjour maman Cynthia Kapash. Merci ko yanola susu invitation na biso bo raté ernio so yozali na toujours présent ezali kabo ezali kambo moko ya Motuya pesa mbote na baoni so na biso. Oui na pesa mbote na balandi nyoso ya Kapash TV. Merci. Nzamba pambola bino. Amen. Na pesa nzambe lo komwezonge pa na ye pamba te to mona lisusu na mois de février. Vraiment. Pour misusu batika na janvier. Ebele. A koti na mbula sika na janvier a sepeli mentoka ati kalimeyo nanga to koti to komisa nzambe. Et ce qu'on a ngeza na mais maman Cynthia mesani sanga ne loko moko. To prier. Oui, obandaka na mwa nzembo. Et ça la nga bien na nzembo na nga na yimba to yimba nzembo ke oyebi yango. Nzamba makambwa minene. Nzamba makambwa minene. Asala kama kambwele kela kabato. Nzamba makambwa minene. Nzamba makambwa kokamwa. Nzamba makambwa kokamwa. Asala kama kambwele kela kabiso. Nzamba makambwa kokamwa. Nzamba makambwa kokamwa ya minene. Amen. Osala kama kambwe lekela kabato. Amen. Na mois de février ozo sala makambo ekolekela bato. Amen. Yango nzambe to pambolio d'avance. To netolio nkolo. Po ete oyo ozo sala la biso ekolekela bato. Amen. To pesi merci. Merci Seigneur. Zwa lo komo nzambe. Pe to recommander mois ya février na maboko na yo nzambe. Zwa compter nango du début jusqu'à la fin. Nyoso yo tiaki to simba. Mais o mokila mulile tiaki na février to ko simba yango te. Na kombo na Yesu. To pambole bato bazolanda biso au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Amen. Merci Thomas, merci Motola Nzambe, Nzambe ya pambola yo pambola. Moyebi monene maman Cynthia. Oui, na yema na chorale ya Frank Moulaja, Amen. papa. Amen. Et puis dans ça liboso na chorale en tout cas. Et puis maman pe moyembi. Amen. Voilà. Merci Motola Nzambe, Nzambe ya mona yo et belé ya pambola yo et puis activité na yo et puis malendi seigneur so pesa bato ya libanda. Quelque chose ba biso ba kondima, quelque chose ba boya Nzambe azotinda yo o batela bampate o ya pression ezali kabo. Tolobi makambu ya mois ya février, est-ce que tu ko se décourager ceux qui to zuina nous te o to sengi na nkolo to pe lisusu to zoyeba ko senga kaka bien te. Tina ba janvier tozo kende tozo rambo tozo senga te. Tozo senga bien te. Tozo na kondima te. To ba couvre-feu au peso contribuer na mususu na kozwa ya batu mususu te. To nzambe soka linga pesa pona minute so batu mususu bazo somba kaka na couvre-feu. Bazo tonga kaka na couvre-feu. Bazo lata kaka na couvre-feu, bazo sepela kaka na couvre-feu, bazo sala ba entreprise kaka na ba couvre-feu na ba confinement. Nzambe azaka nzambe wana moko. To biso to koyeba lisusu ndeko matisa lisusu ma sanjoli epa na yepo to wana nzambo wana za moko mama Cynthia olobelo ko moto olobi ba misusu ngazi na suka ba misusu bazo sepela kaka na couvre-feu ba misusu bazo pambola bazo tonga bandako kaka na couvre-feu mama Cynthia ba chrétien ba dépendaka na temps mokilité biso dépendant na lola to dépendant na couvre-feu te to dépendant na nzambe na yebi muto koza na couvre-feu na ndako ziku de fil vino esanini échanger muto musupo ko bimoke ko loko kufikuna mais muto musupo bone ko loka fene na ndako obi ozuli kama fene na ndako lipambole ye donc pour dire de ce côté là qui mezala na mitema bana na nzambe muto mususu pa bengami azo na janvier te mais na mars atane tozolo ba tozo sakola oui to yebi kata ba to ba 100 ata 20 ba repas mona février. Alors on peut ba repas en février te ba silikate tant so bazana mois de septembre aza penzambe ya temps. Problème ba Christo ba talaka gauche droite oya pesi ebota aloni ebuka ebota ma asimba sezi mais ba bossa na notion ya temps. C'est très important. Or, nos c'est à temps et ça n'est pas comme qui accompagne à Rango. Batambola lokola ba mapas, ba benga Rango la patience. Amen. Pour comme on attend il faut la patience. Amen. Yango nzamba ebisaki Abakouk, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Nzamba salaki allusion na nini na temps. Alors bine olela te yango la batu mususu okolela. Okolela.
olobi mosala nzambe azangi nguya ndenge na omona te azoloba te omona te ndenge posa ok ndenge na omona te ezo dépendre ni na mosala nzambe ni na nzambe. Bon, nous avons ça na Congo. Maman Cynthia, on sala pas entreprise là yo. Moko, yo dimaki. OK. Na so kota tu mala ça te bla. Maman nga kutozo. Encore peut-être ça. Ma papa. OK, yo shabanika encore yo pose la le respect na botosi na ba ene ni obi pe pose la musala belinga musala na yo. Prophète Jano na kende wapi na tika Congo web. Na bakite maman okozala mais okosala entreprise na yo. J'insiste. Et voilà, et salamé. Ozala qui peut précéder, ozala qui tend nzambe. Et tant ou tend nzambe au sali, au seleva qui peut au tomoma qui peut mbalamoko. Et zuyota, ba beto ba marteau, ba bomande ba chaîne, ba salaboué, ba saloboué, ba cho bakal. Mais ozala qui patience. Et payé. Yangwana maman Cynthia bato bazwa qui était en janvier, boza na konzima. C'est pour cela tolo bela sur la foi. Zala na nini na konzima. Tolongo une étape ya ba prière agressive kaka. Yango moni bato mingi bazo prier trop mais foi. OK. Mutu so prier trop mais foi. Exact. Oh amen. Mutu so prier trop mais foi etikala na sima. Or, Bible lobby et l'eau comme rien ne peut lui être agréable sans la foi. Donc, et l'eau que cause l'agréable pas na yo au saisir au yo kabilengi au tozol bamboke lengi pour yo kamboke lengi bien na kibonzambe il faut avoir la foi. Na sengi ba na nzambe mois de février tolongo na makambo ba prière milai kaka ba jeune belé oui mais augmentons la foi. Boto mo lasko foi. Na na besoin bato ba nkondima parce que mois ya février nzambe lobi na ngeza mois ya visitation divine. Nzambe ba mata na février. Bato ba mona loboko na nzambe na février. Mais ba ba ko mona eza bato ba ko zana konzima. Amen. Bato ba ko zo makambo nzambe na manière moko. Bato ba ko comprendre le lenge kani ya ko s'approcher na nzambe. Ko toucher nzambe lokola bato tout ko prier lokola bato tout prier lokola mona mo so tanga ki makila pendant 12 ans. Afandi yemoko azui décision na foi et abilo mbale tambolaka ensemble na na posa ya bato wapi na 2021 azwa décision ya vinae et loko yoko kakate zwa nini décision yomoko makama prière des athées ba chope le boko te mais yomoko kota na chambre fanda banda ko zwa décision c'est une arme très efficace que le diable craint. Il faut mutozwa décision. Tant on reçoit décision, si quoi bandi koloba, le gars moi soit 12 ans. Abini, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri de ma maladie. Abi soki na simika ke lamba nani? Ya Yesu na kobika. Mais batu bakena ki basimbi écoute lamba te. Basimbi na mapeka, na mutu, basimbi na libumu partout mais Yesu a senti le bangote. Pourquoi? Les gens prient, les gens cherchent Dieu, mais bazo luke na concentration, te ba luke na monotonie, ba luke na komesana. Yes, bon messani OK église na commerce diacre ancien badadi dadi pasteur mon papa o messani mo sala nzambe o messani tina makamu na nzambe o messani pe ko sala nzambe l'église o baye bayo okombolaka kokomboleza lola te baye bayo kende na intercession ko kende intercession ça ko mona Yesu te amen mais ozo intercéder lo lenge nini amen manière otozo poussa ne pas na nzambe ça lo lenge nini. Moi si on a yé abina owela te mama tika batu ba owela papa ba owela bangonde ba mimoni sama na église mais nzamba ko pambola yo muto fana na suka banko le kabato ba yakala biso to yakala na église oye na songi songo bato ni nango na poto kuna ba mama pasteur na église na zui ba sango terrible songi donc ba bana kala tilelo mais na surtout qui va bien leki yondo surtout qui oui ba mama pasteur songi ko kabola ba église tout olote ya bandimi foi na repentance. Oui, bangonya so tout ba ma passer mais ba ça songi belé. Non, il faut parler. Lilo balanzambe Bible lobi ezali mupanga et kati et separaka amna mabe. Molili na limel il faut mupanga. Obanga mutute, on parle la parole de Dieu. Oui. Alors et là qu'on a ndé mama Cynthia moni ezo sala moi bien te et moi sur le temps à déclarer Bible lobi nini akeka ka komi tango batu bayoki Yesu ya yeka malemba tiki batu basimbi Yesu ya yeka malemba na se asimini ni elamba ya Yesu na se Yesu alobi kima touché mais pourquoi batu basimba ki na nzoto Yesu asanta ki bangote tala ba intimidara binote almila ki saka l'église yende ye soka zo semi azo pesa mituka bandako il faut tout le monde ba Bible lobi o loboko gauche pesi il y a droite sanine et baté et ana batu mususu bafanda abatama mais bien aimé nzamba zo senga na biso
landa liteo na zoloba totombo la foi à cause ya foi moi moi on a perte de sang makile sani puissance moke bimi katina ce côté katina et même les guérisons donc année oza année à foi moi oza li à moi ya foi na février nza moso sala makama minene na batu tobi mana distraction totombo la foi au sambeli to siko yaka na foi biolobi avec la foi tu peux déplacer toute une montagne dans montagne pene salara wako elongwe te po gêner na lobi te ko gêner te continue na ko gêner mais bakisa pe foi elongwe te po priaka to prophète Jean boyete priata 10 heures de temps mais so pe kondima tia bandi mebele bana kondima te mais moi en février muto pas mo mesa muto asa na foi botika ko mirimire totombo la continue Totombo la kondima, merci en tout cas Motola Nzambe, tous ceux qui sont vraiment bien. Et pourquoi Banzembo o yakala ezaki na ba fondement les loso qui to ki Nzembo Nzambe, monsieur c'est comme le quoi comédie, monsieur c'est comme le quoi ko sakana, monsieur c'est comme le quoi la eloko moko mutake kana simanda kwa komika eloko moko boyale ache le quoi ba YouTube comme nango ba pe ba comme la distraction et comme ko yemba ils peut en plaire mais Banzembo ya Nzambe ndenge za kala eza lisusu bongo tena na tuna eza du ya nini fin du monde karato batu bazo yembela Nzambe effectivement et le quoi liboso manque inspiration ba musiciens chrétiens la plupart et ça bango touté la plupart de musiciens chrétiens d'aujourd'hui ça na manque d'inspiration ça c'est de un manque d'inspiration de deux eza bato bayembi mingi kati na bonzambe bayembi na nzoto charnel ah oui trop charnel sikoyo moyen bayemba malobo e ko saisir ba ama bato ezate trois eza bato baza kati na makama mokili ko swana mon mécano concurrence orgueil envie tout ça moi j'étais quelque part na sala 1 mois et demi ngapela za moyembi naza koyemba na ebisaka yo naza koyemba tozalaka na orchestre na biso tokota studio pa papa Matou Samuel tokote pa obino benga frère Matou po ya ninga mingi ba papa Matou tokote pa papa Matou na sala 1 mois et demi wana tozo sona pauvre mama Titi ayebi papa Matou soka la ninga moninga siko na zolo ba ko reconnaître na ba pauvre Zizi ndeko moko Zizi damvo akufa mama na ena papa Matou boy. Alors producteur na biso azalaki producteur moko na ndeko bande ko yemba kala Savané, frère Savané de Pichou. Tous les même producteur. Vieux coproducteur comme on est Pek Chungu. Tant que côté qui studio pas Matou Samuel na Pigeon. Tout ça là 1 mois et demi pour te bimisal album. Producteur a vient à son produire mais ça qui nzembo Nzambe. Tout ça est Nzambe. Et ça qui orchestre chrétien. Ba mission mususu ba kenda no tanga comme on a bango te ba kota na musique mission mokili. Batika ba boyisa mindoki. Tout ça la studio to banda ko swana. Moni studio pour mona ba musicien ba kota makambo ebele bakota makina ko kati kuna moi ba divergence ça là moi ko sala moi incompréhension tant to swani et ça l'incompréhension frère Matou akitati na cave place to zo lala wala ce que photo na pesi ingénieur JP Saya mbote mutaranja ka yona JP Saya akotala elogia koyeba ingénieur JP na single na studio ba 2h du matin en ko arranger papa Matou bengi biso fani biso alobe eloko moko alobi bo musique chrétienne. Ce que ce qu'on a dans studio, ça l'état d'âme pur. Cause on a problème dans mutu te, que soit na te, kanda te, zoa te, zala pur. Voir même quand t'arrêtes quand yembela nzambe. To tout n'est pas tout pourquoi alobi bo. Attitude oyo yo zo sala na ngonze monzame na studio. Nde même attitude do batu pe ba ko yoka na ngonze monao. OK. Ce qu'on ça qui na ma be côté studio so muta yoka to sali belle parole. Ah balonga la biso kuna. Soko sala tanze monzame ya bien mais soko ta kengo sala état dans mabe mutako yoka nkaba ta bato bazanga inspiration. Donc pour dire quoi ba musicien chrétien mingi ba komi trop charnel mais bazo emela nzambe mama sinse loko ne komo sala mokili pasi ya ngona moni na lobaka toujours boy musique tout ende musicien mokila yembi eza ya mabe na lukaka mutu to sala débat na sana nzemo moko musicien moko yemba nzemo wana eza nzemo libala na ebisaka yo ti lelo aucun musicien chrétien ayeba nzemo ateya libala lokola musicien wana Redi Amis oui c'est Redi Amis nzemo ayeba libala soki na bandi ko komelo na papier abi il faut luko se renseigner il faut tala soki koki réellement sanini obala il faut otala soki pas dire aloba tout mais le frère a chanté tout soki muta komi a touché point par point. Et ça, le lobby pour ça, boko bwana. Non, liko les elo comme sous.
muto boko sala na ye vi mobimba o boko bota na ye bana soki ole otondi te komeka musapi na muzindo te voilà pourquoi belé baliaka te baliaka batondaka te bameka musapi na muzindo na liba lelo ba divorce en cascade. Mais c'est oui. Babeta kanze maman obi nzembo na raisonner ngo hier na oui na kama lobiango c'est que c'est Dieu qui parle. Amen. Toi Jijaka Batouté asa musicien mokili yende démon qui t'a dit démon il y a des paroles aux musiciens mokili abimisaka ba musicien chrétien ba imba ngote. Ya solo papa. Pona yutuko yamba moto na nzambe bon alu. Nzembo nyoso mokili. Écoutez. Ezo no nzambe te. Na lobi nzembo ezo no nzambe te alobi mabe ngala contredire ye. C'est que fona chemno na place. Tanga ye alobi bien te. Aloba boy. Oui, baloba boy. Nzembo mokili inspiration na ngoma mabe. Okay. Mais parole les na kati mutako zango nenga lingi c'est la conviction so balobi kobeta mo cité na ndako libala musicien chrétien yembi est-ce que alobi mabe même nzambe na lolo ko sepela te tango yo fona ngo beta mo sino lobi te ba yemba ki na beta mo si te otiki est-ce que pas mo mité c'est que maman na lobi bien musique ya mokili ayembi atei mais nzembo na ye il faut que luka source d'inspiration c'est ce qui fait la différence. Ngala luka batabo changa ne toloba. Non, ciao. Chabiso verbe bima. To yeba po mu bato écoutez. Et ana ba musicien bela mokili ya mzambe bazo ma n'importe quoi. Yondo lobinga ité. Yango tuninga question. Alors si vous arrivez à me poser cette question c'est que il y a débordement de bêtises. Ya makasi. Ya makasi. Bazanga inspiré ba koma oh ka mutazo ba polo kutute to vota chapeauté. Est-ce que nzamba kolo ba ne polo te? Umela na yebisa ko nzembo wana umela c'est un souhait nzambe bomela nga moto nzamba bomela wa nzembo webo ikolo dadi chelanga na se je te jure raconte ya servo ya tika nzamba bo petit na yo Maman Cynthia respect na bato balandaka biso omoni bato balandaka ba YouTube bato tolobaka bandimi na compagnie ki belé ba yebi parole ko le kabiso to ba pasteur oui non non ça je vous dis la vérité non tu donnes oui et ana bandimi belo zo mona ba olanda biso ba yebi parole ba yebi ma prophète Shalom sur basi omona mtu mso le ki kaka pasteur eza titre mais comportement no ndeni tam so passer à simandako ya wana lobaka tunaka mutu na mutu papa molimo na ye nani to yeba na papa molimo maman c'est très important ce qui papa molimo yeba ni te mais koko na ko yeba na pona Kinshasa ba passer to yeba na bien nyoso ne boza bona to yeba na eza na passer moko ta ko échappenga soki na yebi papa na molimo te na ko yeba koko na ye soki koko na a échappenga koko la ko échapper te. OK. Ah ben oui hein, généalogie, pas bien bon en français. Wa mona nani? Et ate muto ya côté en église non, il faut boluka ka pe ba passer bazona poto out église ni. Na na tie maboko. Yongo na tuna ba. Eh tuna soko tuni asa fo muto ako échapper yango. Mais moi je suis trop fier na koloba na za mwana apôtre meilleur Mokambila Ezabu. Na lobi ngo pe makasi ayebani. Soko tuni nga koko Dieudonné Ngoyi. Pasteur Yangumba Ngoyi Yangumba. Ngoyi na Bandal. Comme église Asem pasteur Ngoyi Yangumba na Bandala yebani ateka pe papa pasteur Soni Kafuta papa nanga molimo apôtre meilleur Ezabu Mokambila koko nanga Ngoyi ainsi de suite na lobi yango tu siko tuna pe mutsuso ka l'équipe papa na molimo nani yango moni ebele bazo kota bazo dévier ba musicien mingi ya nzambe bazanga inspiration ya kala ba Rino Mvumbi inspiration Rino Mvumbi azana poto na ebi pe mutaebi na sole pe na mutango Rino Mvumbi nkola pambolo papa na sana batu ba papa Frank Moulaja zobi misali susu te bandeko Frank Mwinda et à la marché ndeko na ye petit frère Ari papa nkola mono pasteur un petit peu obimisa bande mama ba musicien ba yali mama lor mbongo na yo ka peli soute azali la bato nkola bengi na koyemba pasteur Atom se umela mama na de yo kinzembu mama lo mama lor ba s'inspirer bango nza mabenga bi mama lor yaka keyembelanga a mutu akoza na défaut mais nkola pesa mama keyembelanga mais ba misusu ba comprendre que soki na yebi na ba mo balobaka na obimisa palaki obike palaki na obeta palaki wana album on dirait boum na ça moi single stringel te non ça moi stringel même pas single donc et comme il passe baza ba misaka lona baza puis
ba aimé quand nous na on a bien ça album kitoko mususa ça na poto banana lukezo mais oui oui wana nzamba benga ki yaya mois de mars na lugabino sans oublier frère nanga na linga mingi ayemba ke sepelisa mutema nanga Mike Kalambai OK mpona pambola a sepelisa mutema banzemo na ye soki banzemo Mike mingi nzembo ya fongola likolo noki sambulano ya nkembo bakangami bakangwama tomona bikamo na kombo ya nani ya Yesu. Vraiment. Merci beaucoup. Manque d'inspiration, manque d'inspiration. Manque d'inspiration, trop nzoto. Vraiment. Merci en tout cas na on y so monsieur la biso banzembu ya malamu iso sa biso bien. Papa, likambo réclamation wana na ba famille réclamation base ya libota o ba komba koko basala izozongela bana baklikambo moko mama sala bandoki wana ya famille bazozongela bana récupération à monde à ténèbres ya kufi leki ya kufi no kwa kufi mutu ba kufi ezara singa ezalié ezanini parce que to moni a ale musu polémique ebimaki a euti ko bima ana famille ya maman Marie après di wana e kaka eto uti ko célébrer kaka la minute ne connaît pas mbala uti ko landa uti ko kufa. Bon, likambo ya ba mari eza ba makambo yo. Ozo déjà formation na bango kuna. Bon, information pende zo échappé, ezo eyo kani penza te, to kango kan c. Et omoni batu misusu. Omoni ki star. Eza délivrance te. C'est ça. Surtout ça. Ki koyeba na yo. Yango nde eza délivrance te. OK. Ya omoni na poto na ebi l'église a pasteur moko komone Nazi, Yongisho. Azana Corée du Nord, Corée du Nord, je crois. Corée du Nord. La plus grande église du monde. Ah, la monde. C'est bien? La monde. Yongisho. So que l'église nous comme on a monté, Aza chef au protocole. À la tibando au protocole balata. A opé sabatuki. Les kafande. Au Corée au finger. Au fond c'est un point ni. Je fais là-bas. Mais tout n'angani. Ministre des Finances. Ministre. Donc, nous sommes dans l'église, bateau, bakuba, baza, na maturité, baza na bonzambe. Et ça, un problème, moi, que Maman Cynthia, dans le bino qui star, et ça, délivrance. Moi, je suis à son fou comme l'ensemble, c'est que ça a besoin de délivrance. Condamnation, ça nini. Et l'ongwa. Amen. So ok même na tomona ki na combat spirituel ya mama olangi. Ok kokuta batu bana mbongo nzamba eleva acha bango na ba place moko élevé mais azoluka délivrance. Azolela mawanza mais kita likolo na. Mais oui maman Cynthia. C'est ça le mal, muto aza formé na parole de Dieu te. Muto aza na base fondement efanda na bonzambe te. Akozwa ki star na ye alobi comme je suis devenu star, na na besoin de délivrance te. Na na besoin boité, na na besoin boité. Or c'est faux. Biso tu photo le cas délivrance tu es baba origine et le console ba ça ba origine oui auto le qu'il faut passer oui très bien ce que ba origine ça la basé du colo ba condamnation condamnation ne to benga moi et na ba loi loi établie ce que loi na o ko tambola la contre la loi azanini frapper soit na loi excusez bien aimé soit ne le comment ma be comme lié ce que loi il faut que bébé c'est une constitution déplacer outa. Okay. Et où tu as la constitution spirituelle. Constitution spirituelle, c'est la loi établie sur des condamnations. Ok. Yango moni ma baisse ko ezana. Pourquoi biso tozo subir? Parce que ba parents na biso, ba c'est ko prier mais na muzindo te. Ok. Ba parents à partir à 65 à 70 komata. Ba c'est que na muzindo te. Voire même 60 ans komando kitamuke. So moni parents na 55 à 60 azana bonzambe c'est une grâce. Amen. So, biso ba nande toza averti. Biso na toza na temps de la grâce. Biso na toye ko lata repentance toye ko manifester yango. Biso na nzela repentance pe ko la mawana nzambe na ba koko na biso ba ko bénéficier délivrance. Voilà pourquoi la Bible dit tu seras sauvé toi et ta famille. Amen. Et quand tu auras ta délivrance et affecter ta famille, mais ceux qui n'habitent pas européen génération de continue à distraction maman et ngai. Donc na ba na tokobota. Bazolanda. Oui. C'est très dangereux. C'est très dangereux, Cynthia. C'est très dangereux. En tout cas, papa. Et quand on a un sambo kaka,
moto pesa musika ko sala ndenge nini bato bana bakawana siko ba osala ndenge nini bato basana ka bongo il faut d'abord baluka bayeba soki bayebi kawana siko baluki remettre so kawo ekolongwa ndenge nini wana siko bakomi ko prier po nzama lakisa bango nini il faut ko sala na yebisaka bato kokota ka prière te neti ba chrétien eloko wana nayebite soki na ba chrétien occidentaux pe eza ba européen mais na moni mingi na ba Côte d'Ivoire RDC Nigeria bazana ba champion na ba jeune oui bato bakoma jeune prière jeune qui t'a dit que nzambe pas il faut gêner on dirait l'église n'aime tes eh ben tout mais yango comment routine non ba bien routine moi je connais des gens ba fuka misie ba biloba bu au confesser bi mutakoi ou bien pas muta sansale ou bien mutayo qui bien telemi ake a bien moni miracle la délivrance le but est qu'il faut gêner 3 jours qui t'a dit ça et puis à sec jeune non mutu musu délivrance nzamba pesa ka ndenge ya lingi yango nzamba sala ka quand il veut à la tactique. C'est pour cela pour même mutu na délivrance il faut que tu d'abord nini prière nzamba ko biso pona kana ye sala oui ya liboso pona kana isolé isolé Seigneur tu isolé ndenge nini alonga na ndako aya kufana na église maman nzamba lobi kana eboti na biso une église pasteur OK nzamba lobi ye alia mais biso toliate OK oui mutu muso abeli malade mabe nzala moi de peut pas dailler si vous êtes un chamo eloko na estomac pour délivrance ça makasi à cause soit une semaine église OK musu de sengi mutu na zala na jeune mais biso ba passer to beta na biso badi pour tous en force pour esprit ça kuna il faut to ganga il faut biso ba 3 jours il faut énergie et ala OK donc délivrance ya mutu lobi te que pour ça la kango bo sala bo mutu ça na problème na ye et chaque problème eza na lulenge yango ko pesa solution donc eza likamuka ko bonde on moni docteur a solo ce qui malade aye et loko liboso a ko recommander d'abord kende na labo ba sala et examen tant ba ko bimisa maladie a ko komamba ki selon résultat oui dans labo amen comment vous voulez toujours prier nana biso mutu musu délivrance dans le barango au côté pena prière musa na nzamba fandi penda pasteur kozala charnel mingi te zala muto za na ba sensibilité spirituelle ça la ko fandi kabo Bible peut trouver des versets bibliques na mutu oui mais zala muta molimo pas verset biblique na mutu to ko pesa pepe vie na biso na mère menda ko kanga pa te après moi Bible ko le ba pasteur pas ebi ya maïl zala muta onction zala muto azana ba grâce ba don spirituel so fond de tel mutu Saint-Esprit zo lobelo o ezana nzoto mu esprit animalement na bien les esprits méchants un esprit impudicité mais un esprit à serpent na o mona serpent na nzoto pe bo sale défense ko bo moni muto zo kende a obi mona batu musula défense zo sala na sima bona kangeli puta mutu musa tela bité na o mona sirène musa tela bi na o mona mbwa si ko tango mosala nzamba ko fanda atuni nzambe qu'est-ce qui se passe nzambe ndako loba na bi muto loba na ya sala kakare repentance asenga pardon bo sengele mawananga nakuta derrière ba défense minga nakuta nguza ya bongo oyebiso yi mama osala loko moko bato babosanaka ils accusent les démons mais bango moko comportement ba sala makamoko na vie et comparateur ba vie na bango oui bato muso ba posa ba acte osala mbali moko mabe obosana na yo obosana pe bobala wana loba ka répéter akenda mais aujourd'hui le malheur o ezokuta nango eza mabe osala ka mobala tala na parcours na yo nani osala mabe amen ta mususu okanisa condamnation famille nzoka opposa acte moko na vie obebisa vie ya mutu moko mutu na loba mabe akoto la tanda kwa nganga oyeba no pété qui te tika mais après 10 ans et rattraper yango zo mona makambo ekomela yo tala tout autour de toi nani obebisa tala tout autour de toi et loko nini sala tala tout autour de toi alobane le côté yondo lobiti ata lobe le côté mais tango kaka o blesser mutu sala bolam o mona bolam te olia papa batumbongo fou osilisi osili se na poche tina banki obimisi après tunye otiete ezongite osili se après ça nini OK so ma bogar na omoko bozi obali ofani pozo seka papa na Oui, allô, c'est Congolese Progress. Bienvenue chez Congolese Progress. Nous sommes une agence de sous-traitance et des prestations de services. Tozawana pona kusunga topeko aider bande konyo tu bazana ba difficulté
quel que soit la poto, TPA en Afrique, Congolese Progress met à votre disposition les agents qualifiés, compétents pour vous servir et vous satisfaire à vos besoins. Fini le recrutement hors normes et insatisfaisant de vos prestataires de services. Congolese Progress recrute, forme et met à votre disposition un personnel de qualité spécialisé dans le domaine de votre choix. Assistant, comptable, auditeur, informaticien, jardinier, électricien, menuisier, interprète, agent de sécurité, femme de ménage, femme de chambre, ouvrier journalier, serveur, répétiteur, mécanicien, chauffeur, nounou, constructeur et toute forme de main-d'œuvre. Congolese Progress dispose pour vous également un service impeccable de dératisation, de désinsectification, nettoyage, désinfection et déménagement. Appartement na yo, oza vraiment na immeuble na yo lingi mbongo kendaka na poto, oza na besoin ya ba construction na yo esila, oza na diaspora, bato baza na Kinshasa. Congolese Progress eza pona bino, eza pona bana ya Kinshasa, mwana ya Kinshasa o auti na mikili ya poto aye ko investir na Kinshasa pona ko faciliter diaspora na Kinshasa. Et puis toza na Londres. Service nyonso bokokuta na Kinshasa, même service okokuta na Londres. Nous sommes situés de l'avenue Colonel Lukusa dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Vous servir, c'est notre souci. Congolese Progress, le travail à votre portée. À côté de ça qu'on a poto, à ça la katoza mukanda. Mais le lobo qui ça va pas na. Et le quoi qui n'a que ça la kuna yona nga to yebi. C'est ça. Ce qui nous a mal acquis bisoté. Ce qu'on garçon va t'amener au bout taraté. Une année 200 au bout taraté. Maman. Fongola comme nous colobana garçon la vérité. Au bout ta maman Cynthia, je vous dis la vérité. Maman Cynthia, na zone la vérité. Fongola mutara. Ce qui a fongolé munoko. Libosa mobali na épée. Libosa passer kakate. Mais libosa nani mobali. Chérie, na zagina mutu oleli to que n'est pas pasteur. Ya wana bossa l'effort ceux qui mobali na samela kate akomani ni ko sambela. Po mukolo likame ko bima. Osa na facilité on même pas pasteur pour la maîtrise de soi. Miso pe balongo la balobate babalaka bon bazo compliqué. Non, c'est compliqué. Qui n'est pas pasteur, pasteur soka yoki ngai na kolobaka fukama. Ça la prière repentance. Yo sokota nani mama Cynthia akomela yo na scène na commentaire. Soko yebisinga na kopambola mutono ko numéro na ye. Nani akota retraite il y a 3 jours à sec ou bien jeune il y a 3 jours uniquement kapwa 50 ans mais pas pardon. À ça la repentance nani. Kaba pasteur hein. Ebele nani? Kaba pasteur. Nani pasteur nani? Passer à Zolo près à 3 jours à JPT voyage à Poto Zolo. Et va voir ça quand Poto ba mo kuna ba zo e ba sande. Nani? Te ya a lo ba sabre pour ba mobembo bo na bisko ba ko baza na mobembo ngas. O baza libanda ba sala ngo pete. O baza libanda zo sala zombo ngo sala makamuna ko tongane ba flata sama mwebela. Mama Cynthia makamuna Zolo ba. Ba pasteur ba sala ngo. Mama bazali, pasteur a sala prière de repentance. Bazali mais bazali sumingite. OK. Et afin de pendabo, passer au contraire biso ba passer tous ça. Nga kutunela na sabo so benanga prophète Jean repens-toi. Na sa mutuna lo ba vérité. Kaka baninga te. Nga pe no mona mabendeni yo lo bana prophète. Na se repentir. Oui, faut na se repentir na mutu. Oui, to tambola rapé mabeto abato. Maman Cynthia no kosi maman solo. Papa Jean nga ba betanga ngwe. Dieu me dit que ta prière au sengaka bolimbisi pour fungolo ba porte. Passer musu sa bambo Bible. Akoba toujours fait comme un police spirituel. Mais ça solo kota mabonde lisenga amen pardon mama Cynthia nzo solo kama solo kota ngana ko yebisa serona lela mawanzami aleli mawanzami sengi mobali pardon ayena bonne pona binzami mawana yo likolo na ye azui délivrance donc délivrance c'est dépendaka bilo mususu ekanga batuza facile repentance karoluba motona nzambe merci en tout cas to continue la deuxième tranche na biso pour les akiba question na ngande la musi oboye foi tozongi non kana ko question na ngali boso ane loko nini ozosala ke tozoate tozala toujours paniquer puis na minute o vie prophétie o ya papa Roger Bakalubaka pona makambo ya batu ya diaspora karate bakozonga ka pona ba piqûre ba vaccin ya ba vaccination mambo belé ba éboulement ba bloqué belé ko sala na poto wana ezali ya solo to ya lokuto ba po ba mpia ko ekoti na diaspora makambo belé ye wana tozo comprendre te ezaka ka Dieu ya prophétie et puis prophétie nyo ezaka ya kobeta bongo prophétie nyo ezaka ya kozwa po tant besoin ndima pe eloko atala musu na sia kidi ba mezo kanga bino déjà tant on ndimi ki baba que période to rodinda ate za ki na ngo ya mayu ya mais dès que on ndimi yango olati yango ke ba pe kanga manayo
moto nzambe to fandela na point ya la foi. Mama Cynthia ya la foi na lenga kito funga la Bible miso na biso ekomi ko kende to koli attends na téléphone attends na téléphone na téléphone on va agrandir. Oui, merci Mama Cynthia. Miso ekomi ko kola na lingi tozwa na ibsa batu boye. Prophétie eza na bakolo nango. Mukolo prophétie eza nani? Mukolo prophétie eza Nzambe. Amen. Mais Nzambe à travers na batu na 5 ministères. Pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, prophète. Amen. Batoyo bazalaki na base fondement ya parole. Tangu Bible, tangu makambo na Nzambe bandi. Fondement ya parole efandaki likolo ya ba apôtre na ba prophète bantoma na ba sakoli. Yango ngaso na obona ba Nzamba bantoma, Nzamba ba sakoli. Sikoyo mobule koti bulu yeke mututu akomi prophète. Yero kwa liboso pona lokosa mbongo. Yango moni basimi bakisi po sakola kama mutu amona kaba pesa kemba mbongo. Tout le monde est devenu prophète. Or ce n'est pas ça. Gardez bande aux évangélistes tikala mais elobi dès que biso moko ba prophète pardon nde toza na monopole ya prophétie même un pasteur peut prophétiser. OK. Un apôtre pas ko sakola. Évangéliste c'est pas ko sakola. Netié frère na biso asa évangéliste non ako sakola. Mais ba prophétie ya makasi o ningi saka mokili. Anzama lo belango kolikola ba sakola. Ba prophète. Yango na kanda makasi contre ba prophète surtout ya Congo. Balobaka makambo mboka te, ba pesa ba directive te, ba pesa ba prophétie te, soki ba banga baza wapi. Prophète na côté de mama monde azolo ba isakoli. Dieu a dit ça. Non qui frère rapesi prophétie. Bato na poto ba koti loyenge. Bien-aimé prophète Janonaza prophète. Na yoko sona bino. Nazalaka na taona te Mama Cynthia désormais ngape na onopesa prophétie en monde. Oh, mais nous sommes en solo. Top, na pesa, biso toza bato so tolobi likambo ezo salama. Baba ngo onction prophétique. Nzamba pesa ngo par sa grâce. Mais tant comme ko sala na ndenga orgueil, akoboto la yo yango. Na yo ki prophétie bato bakokufa, makambo sala bona poto. Et ana ba prophétie c'est l'apocalypse ezali. Mais profession na zo yo ka que bato bako sala boy, ndeko wana évangéliste pesa ki prophétie, na ngina ibisa bino boy. Bola na ngana pesa bino réponse. Nazoba na kosakola na lobi année oza année ya joie pe année ya paix pe année ya bénédiction mutako kima mbango uta pota zonga boy loba yo moko lingi mais malade ko kimisa ote et loko moko mabe ko kimisa ote prophète Jana zoloba nazotanga tokena mukanda ya Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 20 yo kabilo Bible ne méprisez pas les pros kaka ndenge na uti ko loba na bandeli ko tanga Mama Cynthia ne méprisez pas les prophéties 1 Thessaloniciens 20 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 20. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Ne méprisez pas, examinez toutes choses. Balobi bobo ya bisakolité. Mosa nanza moka sakola pona monde. Pona makambo koleka na poto. Kobo ya te sala nini? Yoka. Mais examinez. Yoka siko alobi bo Bible pesa kanda er mokabi. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toutes choses de mal. Retenez ce qui est bon. Pona yo profession wana soko mona ke ngeza mabe boya yango. Soki balobi ba ko tubo tonga, okozonga Afrique, okokufa boya yango. Pamba tenzamba sala projet ya bonheur mais ya bonheur pe ya paix, mais ya malheur hein. Yakobangi sate, la prophétie ne vient pas pour tourmenter les gens. Quand il y a la prophétie, ça ne tourmente pas. Un homme de Dieu comme moi, Jeannot, prophète, je vais mener la prophétie, mais pas pour la bête, sabino maba, mabaku, nakoya pour édifier bino. Nabi mabe ni nyake kota, mais nsa balobi soki bosali boy, mabe wana e kokota te. Yango na Bible lobi boy. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu de paix vous sanctifie. Alléluia. Alors que le Dieu de quoi? De paix. Pourquoi seulement le Dieu de paix? Parce que dans les circonstances, il y a tourment. Et c'est qui mien. Alors, bien aimé, invoquez le Dieu de paix. Que Dieu vous donne la paix là où vous êtes en Europe. Il n'y a rien. Prophète Jean Lobi. Aussi, ça fait vriller au monde de l'autre côté. Aussi, ça marche au monde de l'autre côté. Mais au contraire, et ça, moi, nous avons à quitter si nous avons
pour bato ba pambo mais uniquement bato ba kozana kondi kondima na pesi prophétie na lobi boye pour na pandémie boyo kanga malamu pandémie ya liboso tango bimi COVID-19 oyo tozolo ba oyo abato mokilo oyo ya biso te ya ndenge zo mama ebomi batu emeke mais ya turo ba lobi sama makasi mais bato ba kufa alors le konezoleka OK nzamba lobi nanga akobanda ko nentira ngona banzota bato oko constater que bato mingi bakobela COVID-19 mais bakokufa te nzamba ko nentira ngona banzota bato bano moi kisi boy yami balé remède ko bima ya makasi pe ebele remède ça veut dire so mutabeli yango mela boy sala boy c'est ça pourquoi parce que Dieu m'a dit ceci prophète comme ça bato mokilinde ba défier ndengai Mouto a un monopole à diminuer la population, c'est Dieu. Oui, maman Cynthia, comment maman, comment? Il y a des filles. Est-ce que Mouto local a Mouto Botang, ceux qui Bill Gates, ceux qui nani, Bango Baba Nani, Pobalo Baba, tu vas les québécois dans le monde. Tout ça nini. Allez, tu vas dans le Bango. Vous vous moquez de qui? Là, on se moque de qui? De Dieu. Alors, nous ne sommes pas confondre que Bino. Nous sommes pas confondre que Bango. Bobanga prophétie et loko ezate prophète Jano dans le bien autour et loko dans le lobby. Et tambola mokili mobimba le 15 le 16 le 17 tina février aussi la puis et loko mabe ezalate pe muta ozonga soko ozongi oyende otonga aussi so sai musala na osenene ozongi et loko mabe ko le katena vie na bino retenez ce qui est bon 1 Thessaloniciens 20 ne méprisez pas les prophéties retenez ce qui est bon bon s'abstenir na oya mabe oya zabo ezanini Nzamba paix à lobby, je connais le projet que j'ai formé sur vous de paix et de bonheur. Ce que mon est là comme koya comme mimobo et ce prophétie en coloté. Ça c'est de 1 de 2. Na lobby en tant que prophète. La prophétie c'est quoi? Prophétie ezali et loko ainsi dit l'Éternel, o et yaka ko édifier peuple de Dieu d'abord. Amen. Ça édifie tant votre côté n'a pas problème. Au moins un moment des moments on a besoin de prophétie. Et ça na mboka na biso, et ça na poto, Europe, partout, Amérique, Asie, Océanie. Partout, on a besoin de prophétie. Parce que nous avons une prophétie pour nous quitter Sami, pour rassurer que vous allez calme beaucoup koufa. Amen. Vous allez aller, la pobo, vous allez bobo mais maman. Tant que vous avez kanga Israël et pas roi Josaphat, bazo kanga roi Josaphat à l'obini. Tant que vous avez Israël, dans 2 Chroniques 20-20, 2 Chroniques, le livre de 2 Chroniques 20-20, bah yoko boto la mabele, roi Josaphat a zen, a bengi si monde entier, a bengi si gouvernement, bengi ba na moyo sombo kabito ko ta prière pour nzamba yo kabiso. Tant que bakoti prière, Bible dit prophétie qui dit mais pas prophète, qui te pas mutu tout. Dieu ne s'adresse qu'aux prophètes. Particulièrement aux prophètes, il y a des prophètes des nations, sont tellement pessi prophétie, on va pesa, tout le monde va kimbangu baloba. Ezo salama. Pesa la kianini qui m'a rappelé cette prophétie à oyo comme ma Congo na esengo bino aba professeur malheur de trop. OK ya ko bangisa non so ko bangisi biso pesa biso penzela ko bima poto sepelate. C'est ça la vraie prophétie. La prophétie ne vient que pour édifier et orienter. Prophétie ya ko orienter et puis ko kebisa mutu. OK. Prophétie kebisa kapenza. OK. Si tu fais ça tu verras ça. Alors mutu na ko loba asala mabe or ba kebisi. Akosa nini? Aokima, moi t'es vrai prophétie à moi. Ça va le bis ok qu'on nous kufa. Est-ce que va bi kufa? Te va le bis soki. Soki est déjà la carte. Bon tu l'as dit, on dit me rappelle ma prophétie à papa na biso Denis Lessi. De la nation. Bon. Heureusement, dans le bango, prophète de la nation, mais nous avons un prophète des nations. Parce que le ministère est un ministère prophétique pour la délivrance des familles et des nations. Et le lingue n'a aucun ensemble. Maman Cynthia n'a autant de la mikilébélé. Il y a les bandes à poto. Oui, la nation au côté. Moi, je vais entrer partout en océan. Pendant que nous avons Denis Lessi, nous avons un côté de retraite na mangengenge. Na solo la Nzambe, Nzamba mekaka hotel sanga état d'âme ya ba pasteur mais bango tout est. OK. En 2002, ça fait 19 ans. 19 ans. Nous avons bien benga Denis. Et à Moussal à Bengaï. Il y a Moïse. Nous avons benga qui n'est-ce pas? À PC mission mais désobéissance. À Betty encore deux fois. Libanga tata. C'est que ce que mon équipement a zobeta au Golobani. Est-ce que nous avons benga penza? Comment peut désobéir comme ça? Non, nous avons pas benga mutu. Mais mutu mo kabebis na moké. OK. Oui, Denis Lessi à Bengama,
azamo pona mepe mosali na nzambe. Vous avez pas combat hein, bino na pasteur. So amoni ozo élevé, ba combat fait ba missile. Kopengwa. Makasi abengama mais nzamba ibisaka ngabo. Na ibisaka yo. Abina bengi mais asali nini? A dévier. Na loba na yo bosani. Nzamba binanga jano na bengi Denilis na prophétie. Prophétie ne pendeza ko bota manzama pesaka ye. Et ça te bongo ngana ko ya na plateau na bandoko kosela mutu. Ato moni mutu afingi mutu, a démonter, a diablete, ana masekete. Abungi nenzela okobonde poko te papa zonga na nzela zonga nzambe tika vie oyo, oso sala parce que tu as la chose de Dieu. Congolais ça na notion te aka ko condamner ko bongo mutu ko finga ko sala bo. Oh alors non, c'est quoi ça? Ça c'est quelle nation ça? Quel peuple ça? Non, il faut mentalité d'abord. Mentalité wana ezate. Tant on a mentalité abo moto bwana ngote. Oti ko sa mentalité biblique. Mentalité chrétienne peut ezate. Voilà pourquoi vous insultez les pasteurs, vous insultez entre vous, vous faites n'importe quoi des églises. Donc que Dieu nous fasse grâce. Vraiment. Yango monita nzamba lobi nanga na bengai alobi mais a dévier. Nzamba lobi nanga ko dévier ya ye Denilis depuis 2002. Maman c'est une chose comprendre le na benda bana nzamba. Yo zo mone abungi lelote. Kala. Ça fait combien de temps? 2002. Depuis 2002 abungi. Mais bato bamonyo ngonde le. Mais nzamba lobaki nanga akeba azobunga déjà na 2002. OK. Et bandaki ba 2006. Asali boy 8 10. N'était so koma. Oui, mais c'était ça. Et ça peine ngama peine kota ka retraite pour na ndeko akufa kala ya mwasi. Marie me sommes dans malobaka nanga na 2007. Ah oui, na kota ka retraite wana na papa ya mwana na. OK. Nzamba lobaka nanga, makamu nzamba lobaka nanga na 2007 na ko mona salami na ba 2015 16 tiaki. OK. Akeba liwa. Tezali makamu il fallait ko bongisa. OK. Marche. Marche. Et maman Cynthia so moni mo, oui, so moni mo sala nzamba frapper lelo. C'est ka bunga kala 10 ans 15 ans nzamba kebisaka na ye mais biso têtu. Atanga moko. Yana ba défaut combien? On nzamba reprochanga jano. Est-ce que bikana mapa mole mususu nga moko prophète jano na fana na rata yango ka pona ba comportement mususu. Si. Donc ça oui nzamba lobaka, nzamba reprochanga biso mais poto changer têtu ba mesala na nzambete. C'est ça. Et si Dieu frappe, maman Cynthia, la Bible dit il est riche en bonté. Et là en colère. Donc quand Dieu frappe son serviteur, c'est qu'il en a marre. Il en a marre. Attondi oui, attondi. Nzamba tondi mabele ki trop. Comment nzamba kotika mosali na bimi lelo, mosali azalaka bien te yondo lobi azalaka bien mais o azalaka na kuzu. Ça fait 10 ans, 12 ans, 15 ans oyebite nzamba lobi comme ozoyo kaka te na sani. Na bimi soyo polele na mpoasa. Donc le frère, il y a 20 ans, nzamba Alexandre bande obunga. Vraiment. En tout cas, Nzambe a pambola yo, tala eloko bimisi lelo et enrichir peuple de Dieu. En tout cas, Nzambe a mona yo, tous ceux qui ont lelo, mais donc revenir pour naza sur semaine les amolai. D'abord Nzambe na biso lelo papa ko bani. Ah, na loba na binoka bobanga te. Amen. Prophétie zakaka moko. Mois de février, mois makambo ebanda ki tok. Place nyoso bozwami. Et ça moi visitation divine mais botombo la foi. Konzima nzama ana besoin bato bana foi to présenter nzambe foi o ngana ko lo bana bino ngwana to lendi sama prière toujours parce que année 2021 nzama ba nanga eza année ya ba grande décision pe ya ba grande concrétisation nzamba pambola bino benga prophète jano ça na prophète na problème te compesa na toujours ba directive pe ba orientation pour na komana ko bondela. Merci papa pour la mona yo. Amen maman Cynthia. Amen. Merci. Yes. Pour na édifier biso et puis après ça va na nzambe nyonso ba landi biso pe ba otala yo baza na bokasi nyonso ya kopambola yo pe ministère na yo ekende liboso pe ça biso ba compte na yo nyonso poto e pa poto 6 bon Instagram oza na ngote Facebook kaka ki Carios numéro de la torotia ba numéro ba la frena ki ba prière na bosani. On avec Swahili on dirait. Na ça na problème de santé makasi. Ah Dieu a Swahili tunasemaka. Vraiment. Tunasemaka banduku bale bote mone tufata. Mu Twitter tunaitana uko na matatizo kidogo minte miombea na utaona mkono ya Mungu na utaona mastajabu kwa maisha yako. Ita mtumishe kwa pale niko pale njoo tunaitana tunaongeana. Mais kitu kwa hapa ya Kabaila ni kwa na imani. Imani ile tunaita foi. Kwa na imani kabisa parce que hii mwezi tunaingia ya pili ya mois de février ni ya mastajabu kabisa na Mungu atanja kufanya maneno moya ya Kabaila. Ni mola Nzamba pamola bino na lobi boye moi oyo
eza mwanza même ça kinga makambo esala na bafia bato février ya bien mais bato kaka bakozana konzi il faut que tout le monde dise ma pokutana nango nzamba sa libéré au moins février boko zo ba témoignage ba tebele ya bien ba papa na biso ba Joe Mystique ba papa na biso Arsène ba Gracia o bazana technique bazo sala capage na yomoko DG na biso capage boko mona bolinga te parce que bobi ki ale pas mususu olinga te ba pesio maman na pesi un exemple est-ce que moi na nina loba na maman na rolia lobaka soki ba bosa niyo mais ba bosa na pété OK no ko sakana mais OK ba bengo Cynthia ya kolia bilo rebeli nzama ko bengo papa mbola yo amen zwa o sengite me ba pesio amen ano ba tubokozo moi oyo o fane pena bolipa mbole amen maman Cynthia donc c'est un peu ça nzama pa mola bino na lobi na lingana na lobi pe na Swahili so bolingi pe na anglais to koloba so bolingi pe na kimongo na koloba na chiluba prophète na lobaka na lobaka nyoso na lobaka ezango oui anglais d'abord pour chiluba to koloba chiluba na opambola bango nzambe anu benisha nzama anu benisha akubenisha wewe mwanetu wewe jini mwanetu nzamba akubenisha vraiment merci Montona Nzambe merci na baonye soalandi biso en tout cas prédication na biso tout comme ramener sur les clients Nzambe amona bino bopambola basali Nzambe yo baleka na campagne télévision ouverture ezala ya malamu biso to betaka bato bakute tout ça la kaka nyoso pour mitema na biso ezala apaiser tout tambola ka vraiment la bande na biso Nzambe azana bino mabota na biso pona lelo to ceux qui merci bye à la prochaine. Glory be to God. Alpha Omega. Alpha Omega. Alpha Omega. Alpha Omega. Alpha Omega. Alpha Alpha Omega. We were born in the east and west. We will die in the east and west. Everything is east and west. Everything is east and west. Every year east and west. Every day east and west. Every week east and west. Every month east and west. Every year east and west. We thank you for your love upon our life every day. You send your sun and your rain on the good and bad because of your love. You are Alpha and Omega. You are the first and last. You are the beginning and the end. Be glorified. Capage TV.